Oui, salut à vous, fidèles téléspectateurs et à Esther TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore parce que ceux qui te zolo baboye, Izani na bafa on a bu ce de l'aide de la moki, na makas na biso, c'est par la grâce de l'Éternel et son amour, les amos sélectionné biso pour que tous à la bonne santé, pété au baliboso na bino soso. Yango to pesi na nzambe wana merci et mes remerciements s'adressent aussi à vous mes fidèles abonnés bandeko boza toujours wana mpona kolanda biso bandeko bapesaka biso matoi pe attention na bino mpona kolandaka Esther TV topesi na bino merci e naza koyebisa na bandeko balandaka biso mpe na baoyo nano basabone te bosabone massivement pour que borate eloko te ndeti na makambo boye soki orate ozango susu wapi par Esther TV parce que c'est une chaîne chrétienne, on est là pour la makambo etali la spiritualité, comment vivre avec les seigneurs, comment marcher, comment soigner son intimité avec l'Éternel. Parce que Makomé Lobi Nabiso, autant de la faire, personne enseignera son concitoyen. Donc, c'est le bon moment pour nous d'écouter la parole de Dieu, de pratiquer cela ainsi. Yango to seni na yo partager, kobosa na raté, partager yango na baninga, na ba collègues, partager surtout na WhatsApp, Facebook, TikTok, partager yango et kozala malamu mingi pe s'abonner massivement na Esther TV. Yo mutuna no sali yango te, s'abonner massivement pour interpeller pour que on rate occasion mon côté. Oui, les lots toyi liboso na bino toyi avec beaucoup de regrets pe na pitié. Kotala ete makambo ezosalemaka na bavi na biso ya d'autres choses oyo ezosalema esalami na vie na biso ole esuka kaka entre nous na famille et tout ça mais ekomi kobima ntina ba réseaux sociaux on se demande pourquoi ekomi nini oyo ekomi likambo mosusu ndenge nini makambo ezoleka na famille ya moto makambo ezoleka na vie ya moto ole etikala kaka na vie na ye mpo na ye moko mais ekomi kobima boye na kwasa na miso ya bato en tout cas makambo osali biso mpasi yango eza sujet na biso tokolobela mpe tokopartage yango na bino mpe bopesa baavis na bino surtout bacommentaire na bino mpe ekosala biso malamu mingi yango tolingi tolobela na bino mpe topartage yango bino moko bokota baréseaux sociaux mpe bomonaka makambo esalemaka en tout cas yango wana attirer attention na biso makasi c'était hier, j'ai une collègue abengai copine tala makambo ezoleka abeteli ngai yango vraiment abeteli ngango esalami na lupango na bango ya une dame et bazalaki na ba problème na famille na bango makambo ba rancune et tout ça bazoyokana te et la dame au lieu et s'arrêter wana mais et continuer et bimiti na ba réseaux sociaux makambo kofingana voir même la dame azofinga belle famille mais na réseaux sociaux abisinga atomeka mpe kopartage yango elongo eza makambo eleki esika nga navandaka nabeteli yango pour que yo mpe opartage na bandeko na biso en tout cas la grande famille Esther TV tosengi na yo opartage yango mpe na baninga yango tolingi tolobela mpe topartage yango na bino elongo makambo esali biso mpasi makasi ndeti de telle situation au lieu s'arrêter esika moko s'arrêter na famille parce que terme eza na terme moko elobamaka que le linge sale se lave famille mais tokomomona makambo ekomobima ntina banet ntina baréseaux sociaux ntuka makambo wana ezosala biso mpasi est-ce que toza wana mpona kotala makambo bavi ya bato toza wana mpona kotala makambo ezoleka to ndenge nini hormis même cela nga moko personnellement nazomona yango na baréseaux sociaux oyo kamoto aza na rankine boye aza na rankine netel aza na randone netel ebimi ntina na réseaux sociaux kofinganaka en tout cas makambo wana ezosala bien te mpe na miso ya nzambe eza propre te makambo ndenge wana parce que toza wana on n'est pas là na réseaux sociaux mpona kotala bavie ya bato on n'est pas là na réseaux sociaux mpona kotala tel a fait ceci tel a fait cela likambo nini elekeli moto kindani likambo nini elekeli moto intel non toza wana te mais ici nous sommes là pour partager surtout na Esther TV nous sommes là pour partager la parole de Dieu l'exactitude de la parole est-ce que pour comparer enseignement on a oyo est-ce que balani selon la doctrine qu'est-ce qui est dit qu'est-ce qui n'est pas dit toza wana mpona wana e toza wana te mpona kolanda parce que pour moi naobenga yango eza buzoba mpe en tout cas esala bien te ya des responsables oyo baza wana mais kotala ete lisolo ya moto boye to makambo ezosalema moto abimisi yango makambo ya famille ebimi ti na baréseaux sociaux en tout cas likambo wana esali biso mpasi mingi mpe tozosenga surtout na bandeko bapratika yango mpe basalaka yango déjà
tosengi na bino bo arrêter yango parce que eza habitude moko malamu te ba secret ezobima parce que la discrétion pe ezo faire partie na ba vie na biso eza malamu mingi koleka parce que biso moko pe tofungolaka ba porte na biso moko ba porte ezaki okangama esika diable après okota te mais yo moko milukeli makambo na réseaux sociaux yo moko obimisi nyonso yo obimisi ba secret na yo makambo nyonso obimisi yango na réseaux sociaux pour que biso tomona bato bamona eloko wana eza malamu mingi te soki mpe yo moto ozolanda yango osalaka babiloko wana eloko boye elekeli yo otia yango na réseaux sociaux nasengi na yo otika parce que Dieu nous interpelle aussi eza vraiment propreté na miso na Nzambe pe propreté na miso na bato parce que vie na yo eza vie na yo fozala na secret na vie na yo et non kobimisa yango na miso ya bato ya des responsables baza wana babanda komona comment est-ce que makambo ezoleka en tout cas yango ezalaki partage na biso moko lelo tosengi na yo moto olandi biso en tout cas partage yango mpe na bandeko mosusu ekoedifie bango mpe bandeko basalelaka yango déjà bayebana kosalela yango lisusu te parce que ce n'est pas bien e nzambe aza kointerpele biso na ntina na yango yango ezalaki partage na biso ya moko lelo na insiste kobosana te s'abonner massivement na Esther TV pour orater occasion moko te ndeti boye soki orater okozwa yango susu wapi okozwa baconseil ya bowapi sel na Esther TV tosengi na yo ocontinue mpe topesi na yo merci moto olandaki biso na bokebi nyonso et avant tout chite j'ai dit merci à l'Éternel parce que yenda bandaki na biso pasukisi na biso et j'ai dit aussi merci à vous yo moto olandi biso pourquoi pas dire merci à maman GH parce que azawana alandaka biso na bokebi nyonso maman Banedele là où elle est je lui dis merci merci beaucoup pour la fidélité et l'amour qu'elle a pour Esther TV. Et pourquoi pas aussi dire merci à mon père parce que c'est mon abonné fidèle. Azawana pona kolanda Esther TV en tout cas landa biso na bokebi nyonso l'ingénieur Zinitita là où il est na pesinaye merci mingi et ce qui nzambe abate biso susu tokozonga pona ko fournir bino susu ba information à la prochaine.